Et bon week-end la MIFA, certainement vous allez bien. Information du jour. Et nous avons vu ce tamar à bêta concerné. Et avec soutien à celle dans bébé. Le prophète Néhémie va pas aller parce que le prophète Néhémie a déterminé à soutenir femme Tamar. Je crois que tu as vu une vidéo. Bon, dommage que Ango ezalaka mingi te moyen ko balancer ngo ezate. Na auto mona vidéo mo ba auto tindela ngai que prophète Néhémie alobi gloire et ya mibale ya Tamar ekozala makasi koleka liboso. Amata lisu makasi par rapport à acte posé. Who's that? Matalisu Makasi. Je crois que 2 semaines passées, 2 semaines passées, pardon à Tamar. Tant la pardon à femme Tamar, l'humilité précède la gloire. Acte à poser et au propulser les sous Makasi, je crois que Bozo se rappeler. Oui, parce que mon kilo bomona, ils ont la loi et nature. Il y a de ces actes-là sont opposés en oui, banzambo et banzambete. Ils ont toujours na récompense mo na simana yango komi kitisa bandeko eza toujours malamu nde on a biso Tamar toyebi o elekaki mais akene simuler devant l'homme de Dieu et l'homme de Dieu a décidé à soutenir le ministère nae d'une manière ou d'une autre et bon mon église mo mbaba bondela ipo nae nde on a biso fukama ina mbal nae bien que ba congolais bata polémique ba to mso ba seki bango babita to atcheki munoko makasi awa abi bango batalo sambo biso la tarato jité les paroles s'envolent mais en 2021 tellement les réseaux sociaux s'envolent en soudé biso la tarato jité biso la tarakipate biso lo sambo na tongo prière na butu prière balobi siko c'est que Néhémie dundi bango bomino bi Congo mboka politique mais biso mboka polémique pardon biso za na kata mamba polémique OK biso abana nzambe femme Tamar encore une fois de plus félicitations et yemba ndeko bazo finga bazo tsola et ngana okenese liboso escalier tande nazo mata voilà et je crois qui semaine passée na l'autre femme Tamar semaine passée na loti ni na no tambola na balabala en fait na loti abimisi nzembo moko nzembo ngo succès do ba obeta ngo partout sikongana bana oleka na kutane na nzela ya no yemba nzembo na ye azoyemba ngo nzela siko to kutani ngape na bando yemba nzembo ngo siko pana na zoyemba nzembo omoni mutu bo pesa ni mbote siko atelemi aotalanga na sa mutema ne aoloba siko nga na otaka makanisi ne na otaka mamnyoso okanisa aoloba amoni yobo kritika ngai omoni omoyemba nzembo na ngai siko na sa mutema na oseka en fait na oseka na boye na sa mutema na omona mamnyoso oye elika na mutema ne na makanisi na na seki siko ya comprendre ko seka na ngate na loba elo te me ko seka na ngai ngelo barake no ndiko ebite ke nga alingaki ndiko ebite nga alinga ye mingi akantita msusu ngape na détesta kai donc pour confirmer que on a biso automba masusu et bato mingo batulaki ba oyemba peka banzembo na c'est ça Dieu donc omi kitiseleki nyonso bandeko eza leçon tant to mona mamona okokisama yaya mikitisa yo zolanda nga nzamba otombola yo ebandolo banango jani fa mikitisa nzamba otombola yo verset biblique jani ayebaka yango wana mikitisa nzamba otombola yo et bravo félicitations courage na on biso femme Tamar nzela zana molai ba ona baba et c'est tout à fait normal parcours ya héros ezala bongo alors et que zone ba monsieur bandi bino webi Congo non sur les comme salemi actualité lo mo eleki
ba émission bandi na ba émission bandeko na landi pas mal ba émission bon biso dans les réseaux sociaux biso ya ko sala analyse ya mambo ezoloba ma et puis si faut te conseil tu peux se conseil. OK, s'il faut apprécier s'il faut peut te condamner le za mabe to condamner balobi boy Neema a initié Tamar na niwali kolo pour bon baza na sema kasi donc on bandimi Neema bandimi nzamba Neema va comprendre que non yé a grand esprit donc il y a na niwali kolo ya ensuite Tamar a initié à côté na katia bo ya occultisme ya kafu na kabala ya kafu donc ya on moni femme Tamar na mbale ba se soumettre et puis bomoni obozo mona wana do lelo ma okamwe zate so mon lelo Tamara peli boye barake sikatenda donc déjà à côté déjà na masolo ya makasi Congo na sekala ngana commentaire au salade ngana commentaire au salade apena loro lo baté mais est-il que mutabi mitema na makanisi nzambe mutabi ba via batu nzambe mutabi na nazana les vrais na nazana les faux nzambe et biso tout étant batu to rendre compte liboso anani ya nzambe occultisme ou pas quand nzambe mto sambisa bango biso na biso batu ezala kisi te on to rendre compte na et pas na nzambe ça les individuels au samba pona ngati de yo mutu otala ngai na ebite na liswa ndenge nini yeba ke mukolo kufa o kende osambele boso nzambe ba otuna o mambo te sur moi ni sur femme Tamar ni sur Neema ba otuna yo au rendre compte sur ta vie sur terre étant passager nzamba tsego na mokili na tina nino sali te est-ce que rendement aux ala malamu c'est ça de même ngape mkola suka nzamba otuna nga par rapport ya vie na ngai kiyo na tina yo na mokili musani yo no osala mamuni ni osali de pona bino bomona ke no mwa soyo ya songi tata mo na sali video tata mo komi yo se karate pona ni kongola ndenge sope na seki problème mutumo wa finginga pende mutumo wa finga na bloka ki écoute abina mutu mboso zo sala ba émission ko seka on ekizengi ba konle ba na impolitesse moko ouf na kokia on te na juka na bloquer siko osa nini so seki problème so seki te problème wa zaka elunga okangama bato bele ba komela nga yo zaka elunga okangama siko so na seki oliko seka finalement bolingi nini récemment bato tina na ba message ponyo le beso mamba politique te o so le belema vraiment politique mama kuna kokota te tolinga ko mingi to boy problème to boli kambo komela yo so o komoteya nazara de fois na compte musuna teya ko ka batna ba commentaire mboke zo kufa bino kana buzoba c'est quoi ça banzamba mindele misusu ma bino yo diroteya yo le bela yango yo manque à faire pendant que mboke zo kende finalement bolinga nini so na yo le bela mambo nga na yebi nazo maîtriser sexologie moi si mobimba vine kama magoda yo zakana maka mususu te koloba yo za la famille finalement bolingi nini so na ko sala analyse tala ndeko boya sali boy to pesa ta conseil bino kaka ba via batu be boko suka mabe mom so to komelanga donc yo ndngo za na kaka yo vino ka mamba ba passe via ba pasteur osuka mabe zela ozo creuser tombe na yo mais finalement vous voulez croire na limwa na disparaître bolingi nini tolérance s'il vous plaît chacun son dada en tout cas so sepela na mbunju na ngate na mamna lo ba ona salaka oza libre likana yo mais sinon on a continuer nzela na ngai donc na bandeko lo ba chacun rendre compte pas na nzambe par rapport à la mission na sena moi ya mambo ya ko sala yango remplir bien mission na yo accomplir mission na yo pour lobby nzambe tanga autour na yo et ozo problème na nzambe te
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili oyo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo ntongo mpe pokwa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu Lise kwana yo tokomine balongi métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui.
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pase alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko